Katia Jardin Botanique quoi. Tous en a Ozil Baritone. Ouais. Musique à Maison Mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Bonsoir, bonjour dans votre cognos au Bolanda vidéo dans de kolabino à moi si na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or ngala ya pamba te soki na yebo eseke na yeko beti la bino lisolo. Maman Bijou d'or vraiment nazala lisolo moko eza vraiment lisolo te eza likambu mo be la moni ba nouvelle mo bezo tambola na ba réseaux sociaux et c'est umeli mais ngala za na moi retard tellement echoka kinga dans le bi vraiment il faut na beta yango. Na ye ko beta lisolo ya ko talisa na makambo euti ko leka ya ndeko la biso ya mwasi na kombo ya Pamela na mobali na ye papa Ursile. Na ye ko loba moi ba point oyo etouchenga na ba masolo nyo surtout euti ko yoka mikolo oyo na ba réseaux sociaux. Kande nga na bandaka nga na Bidor na beta masolo na mingi ezalaka ba conseil na lakisa ba recette na sala ba publicité Maman Bijou d'or na zana besoin ba 1+ na bino mutu so za lisolo na yo pesa Maman Bijou d'or betango na zana besoin ba recette na bino na zana besoin mutu so za na besoin ba sa ila publicité ya eloko na yo pourquoi pas luka Maman Bijou na sala publicité ya eloko na yo na mutu nyonso to okuta na video na nga po na mbala liboso na no s'abonner na chaîne Maman Bijou te s'abonner na Bidor TV masolo ya siko sala jamais d'ici Maman Bijou d'or quand la prometa ki binonga na tsaka masolo ya pamba te et puis na tsaka ba blo mo ete ko déranger ba libota eza makala mususu ezala ki ozolanda émission mo boye ozala kita mususu na bana e komi place mo boye mona oyoki likambo mo boye ta mususu déranger soirée na bino et déranger journée na yo ne vanda ki na libota na yo Maman Bijou d'or na sala makambo wana te bozala jamais de si abonner na nga bo s'abonner na chaîne na ma suivement bo partager ba vidéo na posa ka ba conseil et puis na za besoin ba j'aime na bino na za pe na besoin ba commentaire na bino lisolo vraiment za nango mulai mingi te za nango ka mukuse Maman Bijou d'or na so beta zo solo la selon mama kambo oyo touché nga na masolo ya couple ya papa na biso Ursile balobi soit disant za pasteur Ursile na mama na biso Pamela na profiter d'abord ko souhaiter na ba mama yo surtout ba fête na bango ba bonne fête parce que Max na necessité le 8 max nazaki na tenter à ça la vidéo malgré na bimakité parce que mingi ndako quoi parce que libande ça na on loté nazaki na tenter à ça la vidéo na il a profité couper sa bande kolanga surtout ya basi ba bonne fête na bango journée des femmes na ebi ki eleki malamu na ngolu na beta sikoyo na talisa bino ba point o nga la moni o esalinga pasi o eshokenga Maman Bijou pour na sala émission na lobela yango couple soki eza ko simba te bakabwanaka baboyelaka na ndenge ya malembe moi si pona abima libanda c'est-à-dire il y a quelque chose oyo ebimisi libanda soki moi si asa abimi libanda papa na ngai Ursile na ebité soki okozwa occasion ya ko yokanga vidéo na un jour mais eza conseil pour na ba papa nyonso
Moi si soki abimi libanda balanda ye na basima te. Papa vraiment sali makambu bo epesinga epesi biso pasi. Ngala zana tindeko na ya moi si na moni na yoki pasi moko ya kosakana te. Donc okoki kosala bongo te. Kolanda moi si na sima ko filmaka ye ko tiaka na ba réseaux sociaux. Vraiment esali mabe. Et ça livre vraiment ma belle si bande konayo surtout ba sepeli na caractère wana te ndenge ngampe na zande konayo ya moi si na sepeli na comportement wana te moi c'est ce qui azo bima bimi na libanda tika ye abima na ye kolanda na na simo pesa ye mutu makasi tika ye libala ce qui azo simba te bakabwana ka moi si wana yebi pourquoi eloko ni etinda ki abima libanda parce que mama bijou akondana mutu te wana za makambu ya ba couple likambo pesi mama bijou pasi pona na solo la lisolo oyo papa langa osali mabe na ndenge bokotisi bana na buzoba jour mususu ka na vandi boye na fungoli ka Facebook nanga na moni ba video na bino na moni video moko nazaki intéressé la tala video wana na moni papa yersi vraiment filmer bana opesi bana ba opesi bana ba parole mutu na mutu alo bana mona moko ya muke na mwana ya muke so kaza so na 5 ans soki 6 ans mwana mona parole aloba pona comportement ya mama na bango ba papa na biso ya kala la ba mama na biso ya kala bazalaka na ba kambu na bango mais makambu na bango bande ko suka ya bango moko bande ko kotisa biso te okamwa mama oya bima papa oya bima na chambre mama la la na une année 2 ans 3 ans mais maman vandi ça jamais bana yebisa bana na ye buzoba ya papa la bango. Papa pe avandisa jamais bana pour aveiller bisa bana na ye buzoba ya mama na bango et salama te bon comprendre kande boko comprendre mais maman kolobate papa kolobate mais abise koma problème mukie papa avandisi bana ko bomoni mama na bino azo sala boye bomoni mama na bino ndumba mama bana basala nini problème mukie pa mama ovandisi bana badi ko yebisa bana papa la bino boy papa la bana basala nini kwa bozo charger bana mitu bana bazana makamu na bango ya kosala mwana zana devoir na ezali mwana lia na yo malamu kendike classe na yo mutu na yo ezala fry o ba dutch baloba totika kozwa ba makambu na biso ko toko kotisa na mitu ya bana eza ko bebisa ba éducation ya bana papa na ngai vraiment je suis désolé na comportement na yo ozui bana okomi ko tuna bango mwana aloba na part na ye maman il est parti là tu es parti pour faire les bêtises quelle bêtise papa likamuni ozotinda bana baloba maman wana ki ko sala bêtise nini il fallait aussi ça aussi satina sukati tu es parti faire les bêtises mukona yoka ki vidéo wana vraiment franchement nazala ki dessus so nazala ki na numéro na yo na linga ki na benga yo so nazala ki na mutu moko oya yebi yo ninga na tindela o maloba ke papa o déconner osali susu vidéo mususu bana bazolela na ba kilote na bango bakaleso ba sous-vêtements etikali na ba internet libela bana ba okoma mikolo ba otala yango tala ndenge nazalaka tala ndenge papa nanga filmaka nga même pas na tenue ya bien otiki bana bakaleso okotisi bana na buzoba moi cela tazaki na poso pa vidéo mususu lo ba ma belle épouse babilo moi ndenge wana oui moi si na yo linga ki mingi bom landa ye na ndenge ko boma na pourquoi ko filmer okoki na ko landa ye mais sur caméra zate preuve zate télé mara na ba hotel eskazo la na se ko filmer te pourquoi filmer et sopi au papa na ngai et sali bien te moi si wana vraiment soka komi na ba point mususu akoki ko zongela honte parce que ça na ba couple mususu ba message na ba na buzoba na ba ngata moi ça sali mabebo bala limbisie mais ti na ba réseaux sociaux bo hein donc tozo yeba biso soute valeur ya biloko oyo n'importe quelle information tozo lekisa lika mususu moni ke batu basena ba buzoba na bango mi balale to bandi ko publier ngo to bandi ko sa to pesa ba mutu makasi ngana lobi eta ke mama moboti na sepeli na comportement ya ndeko na biso ya mobilité ozui bana na yo okomi ko tuna bango makambu baloba concernant mama na bango na awa na ba réseaux sociaux poto sala nango nini et ça la biso nini ke ko na mutu abana na koti otie nini na kati ya mutu abana mama tu es parti faire les bêtises quelle bêtise ma papa kana mama kana bazala boete ba mabala ngo penza
kufa nango papa okoki kosala makambo osali te ozwi bana na oyo exposé bango na ba réseaux sociaux po bato basala na bana wana nini ba réseaux sociaux oyo ekoma kutu na ndenge moya malamu ozolamba mwana leki bato musuba babengo bala bia biju kokota bana na makambo te oyoki ka conseil po bayokaka bon osko na ndenge ya mabe na ba mini couper na bango bana bazoloba bana bazolela maman tu es parti pourquoi maman reviens maman comme ça bato basala nango nini il fallait bosola masolo wana sans filmer hein sans filmer puis bana bakota bango buzoba te bana bayebisa bango makambo ba bêtise ya maman la oyebisa bana na yo ba bêtise ya maman la bango po basala nango nini pona basala nango nini comme maman ko oyebisa bana ba bêtise ya papa la bango po papa basala nango nini tika bango ba comprendre o ba comprendre hein parce que ça la bana mususu moi la mususu déjà à 6 ans on comprendre ebele tika bango ba comprendre o bazo comprendre i mususu ku tezala ki ba comprendre mabe ba tuni yo lobi bien otie bango na équation yo kasi ba couple ya kalabuzo bezala bezala ka me bande ko ya grave parce que tozaki na ba caméra ya ko filmer boete tozalaki na ba donc ba réseaux sociaux o ezala kité donc makambo ezala ka papa kangi mama na mobali mais suki na ka wana ba filmer te suki wana kipe bulaite mais biso comme ka likambo te eke likambo muke eke pourquoi hein couple na bino pe un jour oki na bino obongisa parce que ça na makambo na bino pourquoi quand sortir na réseaux sociaux ozwi na bana batu ba innocent eloko epesinga pasi yango papa la ngaba ndeko na biso ya mibali en tout cas mama bijunga na yena ngaka akopesa conseil parce que nga na pesa na ngaka conseil na ngeza li bandeko na biso mibali na bandeko na nga ya basi ba quelque soit buzoba na biso ya ba couple totiaka bana à l'écart totiaka bana à l'écart to charger ba makambo oya biso te hein da maman on oza ta muso na souci na yo mais omoni bano beti yango kara hein mona okomona o mama ta mususu misu rouge atuni yo maman tu pleures on dit non j'ai mal seulement aussi si kaka je me sens pas bien c'est fini hein mais oza ba problème na kati ya mutemo yebisa mwana kwa mwana sana odi bana mususu azaka fragile aroke na classe ba pesi examen sala mwana okoka osala te parce que trop de problèmes et puis ba problème o ya yete bana mike bana mo jour musu na moni ba on a ba uniforme ba tenue na bango a classe donc uti kozwa bana ale obandi ko obandi ko na ine là pa mama na bino azali botelemi na ndako mo boye santiye na fungo la porte bana ba mona mama na ba po basala ngoni po bana wana basala nini na mama wana mama zaka mama na bango hein mutali boma bana ni ba olingi kaka c'est n'importe quoi papa vraiment papa oh papa ircile na comportement oh papa mingi ce boza ba comportement en tout cas bon mais quand même ko changer parce que problème na biso ba parents et ça problème ya bana te moi na zana droit ya koyeba défaut ya maman na à 100% te tika moi na ngoyebo ko à découvrir moi na azana droit te il faut ayeba kaka défaut ya papa na à 100% tika ye moko à découvrir bana msuba comment otuna maman na tabo et tu plairais quoi tatiki mnokabo hein donc to tika kokoti sabana na ba bêtise na biso likambo pesi mama bijou passe ezaka ay moko ndenge papa na biso ndeko na biso ya mobali azwi bana exposé bango na ba réseaux sociaux pour na bana ba lobara mabe ya mama na bango maman tu fais des bêtises quelle bêtise hein maman donc okoki ko sala bana yebisa bana opesi bana sur le téléphone benga maman la bino yebisa maman la bino ke ozo manquer biso là c'est normal mais okoko filmer ngo pété okoko filmer ngo pété et puis ba maman mususu ba maman la biso akala bazala ka on ka maman moko na papa na libale kufa la ngokala mais ba maman wana avant d'aka pour na bana na ye on a bakala mingi en Afrique parce que na divorce ya Congo mingi
Maman aza na eloko te ayebi adebrouillard ata aza na eloko te aoke wapi mokonzi ya famille ye mutu asalaka nyonso donc oza obligé ya ovanda wana kaka na buzoba na nini ozalaka kaka wana mpona otala bana na yo ndeni bazokola mitema wana ezalaka wapi bamabala yango ya Congo kaka bongo te vanda tala bana one bazokola supporter kaka eloko nini yango esali parce que kuna na Congo eza vraiment pasi mpona divorce esalama mama kende na bana papa atikala ye moko esalamaka nango te parce que bamama mingi bakufelaka bana na bango po eloko eleki bana eza te sikoso otali ke na ka wana donc nga na kozala na okende nga mona otika bana supporter kaka parce que bana wana bakoya na ndako wana boyi wana koya soki kobokola bana parce que modèle namonaki papa wana aza akoki kozanga possibilité ya kozwa moto abokola bana wana te boyi wana koya wana ata mosu akoya na makindoki na ye cousine wana koya na ndako mpona kokengelaka bana oyo ndeko ya papa wana oyebi te ndenge kozala na bana wana papa ngo mpo alingo ofanda mbula na mbula ye moko te aoluka bala oyebi te soki mwana mwasi mama wana koya kozala ndenge nini to bamama mingi tokufelaka kaka bana il s'agit de divorce omoni ke wi bana baotikala vanda kaka supporter kaka mpona papa yo nalandaki lisusu place mosusu ozolanda mwasi na yo olandi mwasi na yo mwasi yango atelemi so place mo ozobenga ngo hotele nazofilme yo nazosala boye mwana mwasi wana nasali video ngai bijou na nazi occasion ya koyoka oyo mwana mwasi wana alobi contre yo te soki ozalaki vraiment malamu à 100% akokai mpe kokende kodekone te mitala penza mitali luka eloko nini oyo etindi mwasi na yo abima libanda parce que dans les villes boye je sais pas boboti bala misatu mutu soki alingaki yo te akoki obota na yo bala mibale misatu te aboti noka mwana liboso akimi yo te mutu asupporte kobota no mwana liboso aboti no bala mwana mibale aboti no mwana misatu po aboya yo kaka boye eloko mo eza te bomituna te mama bijou napesaka conseil totika koexpose bana na biso na bareseau sociaux surtout na bakaya boye nga nalambaka na nga nakoyi nanga kolambala mwana na nga wi tozolambala biso tozoseka eleki nango mais kaya boye mwana nga azolela mwana nga alati soki pyjama alema mwana yanga loba boye finga tantini wala je peux pas nakosala yango te finga tonto wala pourquoi loba babe soki ya nani non nasala yango te totika koexpose bana biso na bareseau sociaux et puis totika kopesa bana kokotisa bana biso buzoba na mutu makambo ya baparent eza ya baparent kokotisa mwana na makambo te parce que mwana azalaka na besoin mama aza na besoin ya papa soki ozoyebisa bana mabe ya mama na bango po basala na mama wana nini oyo basala na papa wana nini en tout cas format totika tous les deux côtés na biso basi na ba papa surtout ça na ba problème to mekana ko gérer ngo biso moko parce que na wana kuteza na Afrique na ba Afrique ba conseiller ba kokoza ce bo sala mariage anda kwa nzambe tam so za na marraine na parrain azali bozana ba famille ba conseiller bazali landa mwasi na yo sans téléphone luka ye landa ye parce que l'amour bolingo batu bakotaka te toyebi te nini olova mwasi yango mpona kolandaka ye boye bakoti na boîte yo telemi ozozela quel musala ozwaki mpenza musala wow en tout cas mama Pamela félicitations tiaka papa wana wapi bakoma kolandaka yo boye et puis bapapa mingi bayeba bavaleur ya bamama kasi mama ngo aza libanda soki boskabwani nde komi koyebaki mwana mwasi azalaka bien mwana mwasi azalaka kitoko mwana mwasi azalaki parce que tolala ndako moko omonaka mutu ndenge alamukaka omonaka mutu ndenge alalaka ndenge atokaka valeur esilaka soki mutu abimi okomi omona importance na ye parce que modèle oyo ozolanda mama wana na basimasima non namona bolingo ya boye te mais boyeba nde nini ya kobongisa bolingo na bino il s'agit ya kobondela so omoni ke obondela mwasi na yo bondela ye na ba façon mususu pa ya ba réseaux sociaux awa ekopesa bino conseil te bolukaka critique boya koboya na skonde na soni boboyani mpenza mpona bato batali bato balobi
bozala ba soki bobalana ba mariage soki ya ba ndaka nzambe ya banini ba pare bazali bomeka ko ba pare bazaba osunga bino famille ezali ekosunga bino bozala bino kutu bien par rapport ya bato bazana Europe parce que na Europe mutu asunga muninga zate hein mutu asunga eza vraiment mukie ba couple bazaba exemplaire o bozala problème bokoko benga bango ba ote ya bino baza mukie. La plupart, ceux qui bengi bango, et ça quand la baya débat panza bino, c'est mieux que tout bino mi baleka bozu décision dans la bino, ça muto ayoka, ça muto appelle ça bino conseil. Parce que la poto conseil ça, la Congo beaucoup ça la chance aux ala ba pour ça bino conseil, boti kama kambuya ba réseaux sociaux, bande kolanga ya basi, ceux qui ont moni que libala ezo simbate, bwana na mobali naona ndenge ya malamu. Kotaye na réseaux sociaux te kobanda kofinga ete kosala ebo ete so ebo kofingana sans téléphone ko filmer pourquoi ndeko langa ya mobali ndenge moko pe na yo so libala ezo simba te boboyani kofinga mwasi te kotaka na ba réseaux sociaux te parce que ba kumu susu yela ba tu na ba réseaux sociaux otam susu okana kite eyeli oka boye. Mais osa vraiment consciente boy, on va nous filmer, nous filmer après allez, yo me publier pourquoi? Donc papa na biso, pasteur Irsil pasteur na biso, comment on est Irsil ndenge na yoki. Papa nanga osali mabe moyen kolongola ba vidéo wana eza lisusu te parce que ata oyo kolongola oyo tiaki me batu basi bazwi yango ba image eza ya kopanzana mokili nyonso to ese moni bana na yo na bakaleson mokili nyonso to moni de bana o bazolela mokili moni bana onde bazoloba maman tu fais les bêtises. Vraiment c'est la honte. Maman Bijou appelle ça naeka conseil. Moi conseil ça la bien parce que balobi mutakola aka na koyoka. To meka ko changer ba comportement na biso réseaux sociaux za kona pesa ba information ya malamu ya ba information e ko pesa mutu 1+ et ko ki bo ezate ke ba bêtise na biso na soto ya kanango awa ndenge to bunda ki to zo bunda la chambre pour pouvoir les biso na to filmer to tina réseaux sociaux ba basa nango nini. En tout cas, merci na ba abonné na nga nyonso Maman Bijou d'or alinga bino mingi. Bon, continuez à s'abonner à la vidéo TV, vous n'allez jamais déçu. S'abonner à la chaîne, sur écouter la vidéo, partager ma vidéo, vous partagez, vous tam sous mon appel avec quoi na kata couple couple bah bon yango bazwa ta moi 1+. Et mes émissions nanga, moi commentaire, ils allera bien. Musala surtout ba mekara, c'est no bo message, na bino puis bo message na bino. En tout cas, mbote na oyanga famille mosi Bijou mosi alinga bino mingi mbote na ba copine nga tout esika bozali maman Meje, maman Jolie, maman Maggie, maman Bijou la Blanche, mami Zaina quoi copine à moto na Congo na pesi ba maman nyonso tout ba yebi maman Bijou mbote ba maman ya bolingo ba maman première classe maman qui jabonne quoi. Na ba maman nyonso to boza pembeni na ye Maman Bijou alinga bino mingi bo tinda bato ba s'abonner na chaîne na biso bo partager ma vidéo parce que Maman Bijou a besoin ya ba 1+ na bino pona musala na etambola malamu. Papa na biso 007 Marc Mavinga na Francfort Maman Bijou lobi ba soutien na onde ya on a besoin. Vraiment na lingi bino mingi prochaine émission kala mingi te. Nazo donc semaine ezaka ya émission donc calamité nazo solo la solo etali coronavirus. Merci, bye.